Te na bandeko batali Henriette Kibingu Shongo TV mbote na babone na nga na bo baza babone na nga te obusapotaka biso bizu je vous love na o balingi biso balinga biso te merci kaka na bino nzamba mona bino pa mona bino na boningo boninga biso pe na boningo boninga biso te bandeko ba matière ezo enye mikolo na moni na ba réseaux sociaux eza ya Dick Dixon na minu ya nae na Kofi yango nde eza na top mikolo na ko betango karame na bi Dick Dixon pa aza mwana mboka Kofi aza moyembi munene na kati ya Congo donc ya matière ekoleka biso te ata bato babeti sans déjà bato babandaki déjà kobeta ngandi nazaki les premiers ngandi nazaki mtalibosa kobeta matière babeta tanga na kobeta l'échec essentiel na kozata na mibalo bakoyoka ngai ata YouTube robot ana koyoka ngai Dick Stone Kofi Minu ozaya ya omoni oyo salaki na Dick Dixon leki na yo eza mabete soko totali na zongi mwa sima histoire ya Dick Dixon aza na susi makasi ya bolingo ya lolango baboye lisusu epa joueur anaza ya ba français depuis soka za communauté congolaise na biso o babi lisoa boko tina commentaire azana mbongo moso wana ko betaka na Dick Dixon ba komaki ti bifo ba balana kaka ndenge na Congo na so ba prophétesse na ba prophète ya lokuta ba koma mingi o bazo sakanela nzambi bazwa ko prophétiser ka bat na komwa nzambe bino bozo la dernière jour du felo na bino nzambe akotuno prophétesse akotuno prophète po anyo ko boma libala mwana Kofi o bobala Dick Dixon te azaka impoli abangaka papa na ete abangaka batu te yena papa ne der balika mbeka balobi makambo ebele tina ndenge Kofi Olomide akenda kofundana na koto babengi parquet fo akende kosamba situ na batu mosusu lokuta na famille ya batu yo ozwa na lisolo ke Kofi na mwana babeta mbeta balika mbeka ozana bref buti kosakalaka bafamille ya bato boye na bwaki yango nano omonaki leki no azalaki na bolingo wana eboyi ye balinga okoma ntina mariage oyo kaka motu ye kutu ayebaka te azalaki ye Dick Dixon azalaka na Instagram azosala live nga nazalaka na kotaka mingi kuna te porte na nga mingi ezalaka TikTok, YouTube na Facebook aza kosala live nakosala live wana bamoni kaka bacommentaire omaso kosala live bato bakomaka na sala basongi moko minene moko abi Dick Dixon yo fandi awa ya no mino akomelo kabaka te ya lettre ya Faransa ya français kuna inde kotanga nde wana etinaki Dick Dixon akati live wana akendaki kuna na Instagram akuta minu asa komitala ba français ba dictionnaire ya ba wite ya ba nini te o episode bobaka te dictionnaire à français minu oza na erreur makasi Dick Dixon aza na droit raison ko manquer opona nini makambo na bino ya famille il faut ko benga Dick Dixon na privé to komele message ata sokwa bloka yo olinga ko utiliser ta mutu moko bosali ko botini message na kombo na yo oyilakisa leki ndenge ni bakenda kana mokili ndenge ni ezalaka na banzi yo minu osalaki po yebana po rezonaki te ozo kaka po pesa leki conseil ozo sakana papa na biso papa pesa mutu munene obi papa sala po na yo oh c'est quoi ça mama ba français zakuna mama ya mabakuma ba français babaka o pesa ba français ba utana mboka moye ko tuna lo ba français ngo izate o ko ko na réseaux sociaux na public ponyo cheki na privé te yango ndele ka manke yo to ko peso réseau ata mokete po oyebi ke boloba na kate Kofi abota bino alaxima Dick Dixon bino te Dick Dixon ko za pe aye papa zakana bana mais papa présenta bango bino te boso la kapete bozaka nelo ko moko to okuta na kanina ba famille net ba bonne année ba Pâques ezalaka te okene ozoka kama bakata leta ya lettre ko no komela leki na yo okomaki na ndenge moko bien te lisusu na public na privé te osala ki obeti fou
yango nde leki azalaki na 100% ya komanke yo bolobisanaka te nini te olinga kobenga leki na privé olinga kosala boyaya obeti fo kote kuna kuna kokotela te mino mabe kaka kofi moke mpona ye asangisaka bino te bokozala ata mokolo kofi akokwesa akotia zone likolo na banzi na bamituke bandaka kokende na cimetière bato na bana kofi tele bokozala esika moko te nde omonaka famille ezwi blis moko bokei non ya bino ekozala bato na kote na bango mpo papa ntango azalaka na bomo asangisaka bino te Didi Stone ndenge aza wana ifa kozela azalaki nano na période ya déception ifa kotika mpo ekwana matière ya kanda ya motu ne ezobeta bien te baboye na libala olinga kozala ta baemo eleki ozwi opesileki conseil moninga aza na pasi ya bolingo mama eminu oyo babengaka mbwa minu okende soki kotravaille okende soki kokomeli biloko na Instagram bolinga koboma ye nde alingaki mpe kufa te botika mwana kaka moko alia bota ya mwansi Didikson makambo na ya bolingo nde ezorenie susu na réseau soso na oyo minu ya kokutisa baprofete na baprofetese balobi kuna ke azalaka na respect te abangaka bakolo te abangaka papa na ye te azalaka na moto ya misala mabe abeta mbeka boye na boye Didikson omoni mpo na nini baprofetese baprofite Didikson Kofi amesanaka mingi kogate Didikson so botali Kofi alinga mwana ne mingi alinga kogate donc mwana kola na bakaprice wana yo siko Didikson na bakaprice papa akolisa yo na ndenge papa amesana kobondela yo il faut koza na respect na papa balobi papa te soka azotanga soyi mama tuka azotanga soyi ata aza moto aliboma o ata aza dimenche tobengaka na anglais awa aza kaka mama kotikala kaka papa atasali mabe ndenge nini Didikson omoni cause mpe ya libala na yo ekipi kote ya papa na yo balobi omankaka papa na orespectaka ye te ozomona siko papa bokilo akotala papa abota ye na mama abota ye respectaka bango te siko biso nde tokondima mwana biso na bamosolo ebele na bambongo ne star monene akenda libala wana seke mwana mwasi na korespectaka biso mpe te kote moko pokwei kote moko mobala asali mabe baprofetese basali mabe me kote moko yo moko nde obebisa oya polémique na yo na papa na kati ya batelevizio na bareseau sociaux oya na bapolémique tanke mwana never ata mokolo moko ta kosa papa na ye polémique kofinga papa eza so a public eza ndenge minu mpe atilaki yo na public nde mpe botia biloko na bino na public en tout cas famille Kofi mawa Kofi oza nano mobimba na mokili nano kete lokola bapapa bakenda soko Kofi siko bana wana okosamba nini pa nzambe otika bango ndenge nini famille perdi famille Kofi Olomide perdi Didikson asaka polémique na papa Didikson afingaka papa Didikson abangaka papa na ete asaka polémique po papa azwi mwasi mosusu c'est ton père olinga openga papa na pembeni opesi papa omoni boye na boye po alia mpe ndenge ayaka na akutaka mwasi mpe mosusu balobi tuse mpe esiba ndenge mpe alia akutaka mwasi mosusu sindi mpe aye kozwa pa sindi mpe ndenge azali soki ti lelo Kofi akozwaka na bomoi Kofi akozwaka mwasi mosusu Kofi sindi mpe akofutaka yango yo mwana efa koza temporiser olinga kosala bapolémique te polémique no papa no ekenda oyebike papa no aza star yo mpo oza star kote papa no abimisa yo moko mpo omibimisa mpo oza na étoile na yo pama ifaki moto moko ozala respectueuse oza mwana moko ya botosi ya yo siko oza star papa star yo mwana na papa makila moko bakomosalaki polémique mwana azokitisa papa azokitisa mwana papa komi kosala ti bafaux compte mpo afinga yo bakoma kosala ti bafaux compte akoma kotindika ti bato babi Kofi ye moko asalaka yango ata makambo ya libala babi tanso papa naza na kati famille Olomide péché please bosenga nzambe bolimisi bobeta mabongolo na bino bosenga nzambe bolimisi
Kofi tango zanano comme déjà ba 74 ka tango zanana bomwe salati okutanisa bana no bayebana bazana bolingo okozate lokola afimi kwa yebaka ki yenda za mwa liboso emenea mais tanga ko découvrir que emenea sakala mwana mususu epesa ki mwana trabo na mutu trouble kutanisa bana bazama kila na yo oza na esengo soko moni totiki bana nyoso esika moko mais soko kufi okei otali bana bazaki éparpillé na kolonza bakotuna yo na yeko peso conseil na kolonza bakotuna yo okosamba kango sala te tango oza na makasi na bokofi kutanisa bana baza bana na yo kende soki na France d'origine na bango ezalaka kuna bazalaka bango nyonso na centre benga bana na yo zwa nyonso na bo bazaka bamwindu wana banini yaka na bango na msubu ya mobali tokaka losundolaka me kofi wanga na kaza mwana note me so batali elongi ne mobimba na yo luka bango nyonso fanisa bango tango ozana na bomoi makasi papa age komo kende age komi menacé kutanisa bana na yo Diddy Stone changer soko oki papa na likambo kosa koyaka te na réseaux sociaux ça la polémique na papa na yo ofina na papa na yo mbaka papa na mama na yo etali yo te mama na papa kosila entre bango à comprendre yo mwana kokota te lelo libala ne ekei babi pari papa pasa na kati papa tinda kapi batu na kati tanso pe ba prophéter so pe baza na kati ba otisima papa na yo libala ekei mutu musu pa koyate akobanga mwana oyo tout d'abord a respecter papa na été si ko nga sona ko bala ye papa na nganda ko respecter sala bike fo de Stone ko filu kata ngozala mobimba na yo nanu sala makaske de Paris kita lukana bana obota na Kinshasa ba mo wangana mema bango esika moko fandisa bango bayebana bapesa na mbote oyo yaya o nani na bano akala na otika soki ba riko soki ba nani na bose bakomo mususu luka bango tata ofese bango esika moko payebana mon père Koffi Olomide kozala te okufi otiki na se mabe bokeli felo nzamba kolimbiso te mpo bana no bazo waya bana no bazo esika moko te eza makila na yo ezotourne makila na yo kotungiso esika kozala ozala bienvenu te okozala bienvenu te makila na yo ezotungisa. Ok, merci beaucoup tokotobe mi abonné na Arrête Kilumbu Shimbo TV oyo pa kolinga ami abonné opa kolinga afinga kutunenga mafinga kutafinga ngana linga bien pour ba commentaire wana na YouTube etiaka 1+1. Merci beaucoup. See you bye. Diddy Stone changer sala mwana malamu tika polémique na papa minu kokomela kalek no conseil na kati ya Instagram tena ba français milaya mabaku benga ka na privé bo solaka tala etani leki na zalaki tala etaya mutu avo pese conseil mutu soko azana kana ba pesa ke conseil te tant kande kitaka ba pesa mutu conseil Koffi sangisa bana. Okay, see you bye.